Chérie qui t'aime, la chérie suivie. Madia Star TV. Chérie qui t'aime, la chérie suivie. Bisous, santo sabonné, nationale moko. Madia Star TV. Etalama monate, bato bandima. Christophe Songo, andima. Tadi Lenda, andima. Angel Loué, andima. Madia Star TV. Chérie qui t'aime, la chérie suivie. Madia Star TV. Chérie qui t'aime, la chérie suivie. Le grand collaborateur, Christophe Songo, la Katia Madia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta, papa social. T'as dit il est là, Angèle Loué, la mignonne. Bisous, Soto s'abonner, la chaîne Mako, Madia Star TV. Et t'as les mamans d'atterre, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Voilà, bienvenue comme ça chez vous, Madia Star Télévision, dans votre mission Koangola qui est toujours présentée par moi, Daniti Manga, votre humble serviteur, Kande Naebi Sarabino Daniti Manga. Azalaka toujours na bino boye pour na kopesa bino ba information na ndenge ya sur merci na espace au bokomo na Daniti Manga za retourner déjà ba émission boye là je vois l'espace Maïndombe merci na Kolonango et pourquoi pas na pesa merci na ba ba yambinga na kati espace au Maïndombe là je vois gérant Christian Kipoulou je vois aussi Jano Lipasa Bao Bayambinga et pourquoi pas notre DJ Aruna Oyo Baza toujours Nabiso Bayambinga na kati espace Oyo. Aujourd'hui on doit parler pour na makambuya Zemi ya Karine Mokonzi likambo Zemi na ye je crois et komi ko betisa batu ebele mabaku batu e misusu balobi que Karine Mokonzi azana ye na Zemi te Karine Mokonzi basente ye Karine Mokonzi machin les gens parlent beaucoup pour na Karine Mokonzi voilà les gens parlent beaucoup pour na Karine Mokonzi batu balobi que Karine Mokonzi akokosa na ye Zemi Karine Mokonzi azana Zemi te est-ce que bandeko tant oyo pena il faut tozwaka eza ya kolobelaka kaka likambu ya Zemi ya muninga est-ce que makambo to salaka ezaka pona ko honorer baninga est-ce que Karine Mokonzi akozala na tanini oya koki kokosa likambu ya Zemi azwi to ebele ayebisa biso te gaza na Zemi pourquoi kaka Karine Mokonzi na tan oyo aya koloba za na Zemi et puis et encore ma Karine Mokonzi za na Zemi te sur ce je profite directement de saluer bayangai Oyo ba c'est ça toujours été ko soutenir biso là je vois Christopher Songo moi mobali azanga reloko te depuis Londres wana je vois Mimi Kazongo na kati ya Londres je vois Panda Peko maman de Londres na sentir yo Panda Peko na Mimi Kazongo na sentir bino ke boza basi na semaine na sentir bino po so ina sentir bino te vraiment na ebité Panda Peko maman de Londres so ki penda ya solo za maman de Londres Panda Peko, Mimi Kazongo. Na ebité soki bozalaka penda na kati ya Londres wana et merci comme ça aussi na Yansman petit frère de Jésus Dadi Lenda na kati ya France na ebité bato France penda na loba lisusu te bango na tikela bango nzambe asa bango déboulonnement ndenge président lobaka awa asa déboulonnement po bango eza moi passe et na pesi sous merci comme ça. Non, j'ai loué mon star, Asa toujours star. On doit parler de Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, fidèle ami internaute, moi je vous confirme, Zemi ya Karine Mokonzi, et ça Zemi ya solo. Bande qu'on a biso ya Karine Dika, na ebite bino Malika, nani Moura de la presse,
nani ndeko na biso mususu wana ya mwasi bozakazaka mwa ebele wana nayebi te eloko nini esalaka bino bobebisaka toyoka bino awa kisongisongi na bagroupe na bino ndenge bozwaka kotonga baninga ndenge bozwaka boyeboye soki boyoki likambo ya Karine Mokonzi bozwi botomboli soki boyoki boyeboye bozwi botomboli bofinga boloba ndenge bino bolobaka eske ezalaka malamu olie bozwa temps bino bomibenga boza bachroniqueur bomibenga boza animateur culturel olie bozwa temps ya kosalaka baémission ya kopesaka batu bainformation ainsi chez vous il y a que des mafinga chez vous il y a que aswanaki azongisaki abalolaki boye fidèle ami internaute si moi je prends cette force de parler pour nazem il y a Karine Mokonzi. Est-ce que vous savez combien de fois mutu soka za na étape ya zem comment souffraka botika ko stresser Karine Mokonzi botika ko stresser Karine Mokonzi. Sur ce on a eu un moment là tokokoti ça y est à bientôt awa aza na Londres akopesa ba vie na ye akoloba na biso sur makambu ya Karine Mokonzi parce que aza vraiment oyo pe azalaka proche na Karine Mokonzi bazwaka tant ya ko solo la moi mingi tokokotisa ye na téléphone awa to mekampe koyoka ye qu'est-ce qu'il va nous parler dans cette émission ko Angola bandeko omoni ko vandela kombo ya mutu kotonga mutu eza passe moi je sais pas et ça la rabiso et ça la biso ndenge nini et ça la biso ndenge nini l'air tozoka to ya tonga batu bandeko Karine Mokonzi aza mutu oyo il faut qu'on miemia ye il faut qu'on pesa ye temps na ye ya makambo ebele il faut qu'on pesa ye temps na ye Karine Mokonzi asali ebele na internet Karine Mokonzi abimisi bana Karine Mokonzi apesi bato ebele ba vie bandeko il faut tolongolaka mwa ba makambo mususu ekirindika bino ba ebozwaka ta ya kofinga Karine Mokonzi pèse azara na rana bino lisute Karine Mokonzi a changé déjà la vie l'air azui mobali na ye ya sur azoli ezemi ya sur botika kokosaka biso na makambo na bino mususu botika kosala ba chantage oyo bosalaka sur cette recorde sa maman oyo po ezala bien fidèle ami internaute na olinga l'air to kotisi to tiepe photo ya Karine Mokonzi po ezala bien voilà toyo bonjour Daniti Manga babi mobali moko ya bio na katama bia Star TV kole loko ndeko ndingani na sala mo intervention à propos ya ndeko na biso Karine à propos ya zemnae nde bat bazolo bake azana zemite mais ngam na zo comprendre te est-ce que bino bozo mona Karine est-ce batona bazo mona Karine azazoba te soit disant que bango bazana batanga Karine atanga te mais loko on a rappelé bato ba ke wona zemi on eza zemite eza ba plastique Karine azana sagesse makasi koleka bino bato boza ba intelligence soit disant bino botanga soit disant Karine atanga te mais Karine aleki bino na maele bana lelo ti lobi aleki bino na sagesse bana lobi ti lelo bande ko nga biso to sa basi to bota bazemi nyonso to ya kandenge moko te netinga na bota bazemi muso mona ke omoni ke mutolo bazemi muso mona ke mutolo ezate bazemi muso mona ke zemi muso ematika bande mateka likolo kaka boye omona bazemi mususu ekiti na se ce que nous comprendre te zema Karine ezobeta polémique na sens nini bino bokane ke Karine wana za zoba ke akoma na niveau ke akosa ke azana zemi que soit disait bino bakaza na zemi te na sima nango ndenge bino raisonner ka lo bake mo na kufi bino mona ke Karine aza zoba Karine aza zoba te Karine aza sage bande ko na botika ba polémique na bozo sala wana ko lobelaka mwana batu tozo zela voilà merci wana bo utskolanda mama na biso bo yoke intervention na ye comment aza zoba te biso comment alobi
bandeko moto atia zemi ya plastique mais wana eza makambo ya foyer na ye wana eza makambo oyo mobali na endeli foyer ba comment biso tonga kaka tozala derrière makambo oyo ekoki kosunga te derrière makambo oyo ekoki kosala avancement te est-ce que boyebi ndenge aza koleka na étape ya zemi wana combien de fois aza kosouffrir eza soni surtout congolais soko ovandeli kombo ya moninga poso tika te botika Karine Mokonzi zemi na ye eza ya solo Karine Mokonzi akobota déjà mwana moi je crois Karine Mokonzi obota mwa mobali obota mobali Karine Mokonzi obota mwana mobali azaka lokwa Darviti Manga voilà azaka lokwa bébé nanga Darviti Manga po esala moi bien. Merci beaucoup fidèles amis internautes, nous arrivons à la fin de cette émission. Quant à moi, j'avais ce plaisir de présenter cette émission ko Angola oyo esangisaka ba congolais nyonso o to monaka esangisi ba Brazzaville ba angolais ba biso na Kinshasa ba africain nyonso bino nyonso oyo bo c'est sakate ko soutenir Mabia Star. Et surtout je dirais merci à toi oyo c'est sakate ko partager ba émission na biso et à toi aussi qui laisse toujours tes empreintes de commentaires na kati ya émission. Merci à toi nzambe akoka kosunga bino asunga ba chaîne na bino pe ekende toujours de l'avant. Quant à moi Dani Tumanga je dirais merci na Christopher Songo mwana mobali azanga reloko te na poche pourquoi pas de dire merci comme ça na Blanchard Mabala depuis Londres Fumu ya Miyake je dirais merci comme ça à Panda Peko maman de Londres je dirais merci aussi comme ça na Mimi Kazongo na Katia Londres wana na Angel Loué mon star Azastar Yansimen petit frère de Jésus Dadi Lenda. Je vous dis seulement merci et je dirais merci dans cet espace oyo et accueillir biso na chaîne na biso Mabia Star. Là je vois gérant Christian Kipoulou gérant Morobien mon mobile moko très social qui sait comment parler avec des gens. Je dirais merci comme ça aussi à Jano Lipasa ya Jano yazali bandi lo ngati Jano Lipasa biso mema ngoka bongo po biso bato mabandi ezara moi très bien quoi. Et je dirais aussi merci comme ça na DJ Aruna le meilleur DJ de la planète na kati ya ba kapelo bato babini sara biso moi muke soki nzamba zongite Daniti Manga est toujours là avec vous na kati ya Mabia Star. Yo muto s'abonner si c'est ta première fois de nous regarder, s'abonner, c'est une meilleure façon de soutenir cette jeunesse congolaise. Tes commentaires aussi fera énormément du bien. Et je salue aussi comme ça Léa Mboma, voilà Léa, je te salue, merci à toi là où tu es, je crois, Maramba Malam déjà, et Zakoya, je crois, problème où ils allaient et longue déjà. Nzambalo là, Aza toujours na contrôle. Quant à moi, je vous dis bye bye. Bisogno stato s'abonner nationalement Mabia Star TV etala mamona te bato bandima Christopher Songo andima Dadi Lenda andima Angel Loué andima Mabia Star TV Shalakita na chaîne suivi Mabia Star TV Le grand collaborateur Christophe Songo na Katia Mabia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto s'abonner na chaîne mako Mabia Star TV etale mamona te bato bandima Mabia Star TV Zambaba Media Ulera bagaba news bapig na ba théâtre
s'abonner.